Très chers téléspectateurs d'Evry Télévision, je vous dis bonjour. Merci énormément de vos réactions, suggestions ainsi que conseils. Merci énormément également pour tous ceux qui nous soutiennent le Salah au Salah. Merci énormément. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous Moko Yabayi Mbuka Oboyebi, l'honorable Mike Mukibai, Wazali Penepene Nangai, Wapi, Tokobeta Naeli Solo, ya Oyo Nyoso, Wazali Koyoka, Nakati ya ba réseaux sociaux, na télévision, Petit Sita Nyoso, Nakeko Pesa Yimbote, Neko Mike Mukibai, na Pesi Yimbote. Mbote Bon, Madame Wezali. Kolo Kobote. Merci beaucoup, papa. Lelo, nous directement na question moko, je suis sûr que Egozala na dinko ke na ba procédure ebele belete. Qu'est-ce que vous reprochez exactement na Ndeko Fayulu? Moi, je n'ai pas de reproche avec toi. Moi, j'ai posé une contradiction. Nayaki n'étendait que Mukwami Balé a posé l'équipe, n'habite ma camonnée à destitution et Ali Mabé et Koueko Tumbamboka. Et donc, au cas où on a qui angwana. Na zongi nanga nanda ko na ko vanda. Ye kuna na fade na house nde. Akamata atendi bilenge babanda kufinga ngai. Ba finga mikomi sato mikomi ne atikali oya no ate. Meda ka kolongwa ko tuna bango netandeke. Awa boko finga kawa. Boye bipeye. Tango ko ya no la bino. Ah bango babite bakotika te. Ngai pe na moto esengeli te na mi batela. Je suis en légitime défense. Ngai pe nana lokumu ko batela. Na bi sika na ko ya no la bango. Yango wana banda moko mitano ya poste leki na ko ya no la ka bango. Ko ya no la ka bango pendant que personnellement otikali ko mona mais c'est pas ulu ko finga yote. Eza na bato mususu. Nini elobisi yo ya solo te eza yenda tindi bango. Tango bana wana bako ya ko finga ne tando ke so yo ki ya bendi bango matoi. Osoki ya bibotika ni likambo wana. Tango bako ya ka wana. Penga na yebinda ko wana ngaza bato ko pesa ngaba sango na kati kuna. Babandaki mayanga ni kuna ye moto apesa ki bango maloba ko ko banetando ke. Ye moto apesi bango ngo. Ye moto apesi bango yango yo bani na yebite. Ye moto apesi bango yango. Ye moto apesi bango maloba yango ya solo balobi ndenge zotali kotanga manakati ya population balobi ezali mingi affaire d'argent. Ndenge obeti li solo ke apesaki mais komaki balongoli. Yango na ndoli nko régler yango bongo. Ngai tango na yaki netando ke na yako makambo mbongo te. Bango tango baye makambo na etando ke nde baye makambo mbongo. Ah ba sai saki ngai, ba pesaki ngai boy. Na ya solo ya kolukuta ko bombanga na nzoto. Yango na bisa ba panisa. Bo tuna bango ba pesa nga motuya boni. Luko ba tuna ki bango te nga na ekolobati. Oh na ebito ya pesa nga yango na nde kominga moto. To ali na makambo mboka. Toko so makambo mboka. Na ebisi yango bato ngabi moto asalisinga mingi atikali koloba yango te yali Moïse Katumbi sanza nyonso bakotinda yanga mbongo na bite mokolo akopesa ngai ndingisa na koyebisa bakongomani misoboye naza kozwa oyo monsieur Katumbi banda moto asalisinga mingi na makambo te ya misolo kasi na yangani te lisalisi ya Fayulu na mozito na mosolo na yebi te na biango tina te eyaki misolo mingi te kasi na politique basungai nga mingi. Politiquement et moralement, ils m'ont beaucoup soutenu. Parce que beaucoup de gens n'étaient pas dans ma mission, beaucoup de gens misolo, beaucoup de gens misolo, et elle a qui est bellété. Dans la tirelle goyanga na yangote. Pour le qui n'étendait que obi, ça fallu que ça m'abe. Tant de bateaux mbaba au kanisaka. Le tout le bateau moto sali si yo na bon moi na yo. Engo bateau que mo umbu na ye. Ata sali mabe yo ko lo bate. C'est ça. Bon, asali saka ya na oba sai ngai na ndimi. Basali saki yo pe ndngo lobi wana soutien na bango moral et politique et soutien financier ezaki mbongo te o bato ko banza te misolo te. Lisa sina boyango te. Na bokele yango soite. Kasi bali ba bango ba bimisa yango lokwa bango ba futela kinganda ko basali nyonso. Pona nini bango batufuteli ke bana nanga kela site lokuta bapesenga mwa ndambo o bango bakoyi kopesa ngai mais kasi yende awa na ebisi bato nakomi koloba yango tango bakene nelengesa baboki mbela te bato basangisa mbongo pa mukebai bakongomani bapesenga mbongo leo nakomi na esika te senge naloba yango bapesenga 50 mbongo basangisaka esaka 53 000 francs et $10 na lokasa mwa $10 na koyebisa yo ndembongo basangiselaka yo na kofinga bana la muka te bakongomani te baza babola lokola nga bapesaki nga o baba nango ça faisait 53 000 francs et $10
moto akoki koloba yango ados no basi moto azaka batangaka mbongo wana mwasi nanga sika bato babanda te Fayulu abwakelaka mbele azwaka $20,000 non 53 000 francs et un billet de $10. 53 000 francs exactement, il a $25. Lelo te wana dollar na ekomaki sika ekomi lelo te. Mais Fayulu na eleko wana ezalaki ekoki kozala lokola $30 hein? 30 $35 na lokasa moko ya $10. napesaka matondo mingi bandeko na biso baa na pasi baa na mbongo te kasi bakanisi ngai na moke na bango lokola mwasi oyo apesaka sengi na kati ya tempelo Yesu akumisaka ye okaka sika lelo na bimo naloba yango po nini po bato mosusu abanza ke nazwaka $10,000 grâce à l'appel des fonds de Fayulu. Je suis obligé maintenant de le dire. Pourquoi on doit venir à la télé pour parler de ces choses-là? Bango bato batindinga te wana nga na yeko makambo mboka na bi Fayulu makambo sali makambo lobi na sepe na ngote nga na ko bate Fayulu pesaka ngai eloko te Fayulu pesaka ngai na lobaki yango te bango bato babandi yango bato banso bamoni yango bango bato babandi yango ngai te wawa lobi oki babimisi su makambo Godin Mpoyi banani babandi yango na lokwa question que Fayulu la facilité qui peut pardonner na yo faden house comme ndako lokuta ko sakate balambi lokuta esili batie na monoko bilenge bakendo tekela ngo kwa congolais loko boya ko bumamboka ngai na bima na boloko na arrêt ya cour constitutionnelle na yebi yango te l'arrêt de la cour constitutionnelle est irrévocable immédiatement exécutoire arrêt wana zoma le 7 février loko bango boya ko exécutango immédiatement baye ko exécutango le 3 avril 2 mois plus tard na funda nde to abo to samba na mboka na oui na comité des droits de l'homme ya Nations Unies à Genève na bima boloko na arrêt ya cour constitutionnelle l'arrêt de la cour constitutionnelle a annulé la décision de Godin Mpoyi qui levait mes immunités si qu'est-ce que Godin Mpoyi nga bimsanga su boloko ndeni dis-moi un peu comment on peut comme ça débiter de gros mensonges sans soucier au fond quel Congolais Congolais n'y a évité que mon Québec abîme boloko n'arrête à cour constitutionnelle qui ne le sait pas ce qu'on fait le cause bana batangi mala monter mala monter bongi ça bango mitu ba ko kindo ba botsoba soko moni bana o ba ko za pembe na meto mala monter ba ko makambo ya bibe côté makambo ndenge mboko tambo ate vandisa bango moko mosusu aux 8 tableaux noir na pembe okomelaka bango komi voilà arrêt à cour constitutionnelle soko ba du yango basalelaka ngo boy te yaka bango Fayulu na pesi yo lité ya wana trouve un tableau noir et de la craie blanche pour enseigner ces enfants-là. C'est malheureux. Ils sont quelque part le reflet de ton image. Tant que ça bango et si capé ali monnaie na fa de house au kosa que les atami balé misato bo ba na tongo ba musu ba na ngonga nzanga ba musu ba na poko autant que sabana. Moi j'ai été libéré à la suite d'un arrêt de la cour constitutionnelle. C'est clair. Pas un pardon, une lettre. C'est clair. Si kaloko babimisi makambo ya Godin Mpoyi na loba yango. Moi j'étais en prison. Tango Godin Mpoyi, tango Fayulu la sengi akutana Godin Mpoyi, il m'a jamais demandé mon avis. Et puis sanga kanda. L'exercice de gars bengabi mon konji basololi na président Godin Mpoyi, ba yokani te, yo sala recours, tango sala recours Godin Mpoyi akoyeba ndenge nini akosala po biso boloko. Godin Mpoyi nga bisanga boloko ndeni. Ya sa ya moto kanga nga ya Godin Mpoyi te. Moto kanga senga ya Godin Mpoyi te. Godin Mpoyi alongola ka ba ni. Moto pa kanga se ezalaka nani exactement. Toko ya wana na baluka te bako bato balandanga nana. Godin Mpoyi alongola ki bureau ya assemblée provinciale et longola ki nde immunité na ngai. Tango to sena l'exercice légal na bengi maître Nico Mayenge. Na pour nani mo ko fala ko sali comme comme nene wa tout ngai te. Il m'a pas demandé mon avis. Pour na sana boloko. Na ko boya yango te. Poso na boya yango na ko zanga bato ba holobela ngai. Po ba mona te na lolendo ba ko sunga ngai nga na ko boya. Na bi na ndimi yango kasi na yebi si o maître Nico Mayenge na yebi likambo yeke na musika te. Loko abobite na sala recours na sina saka recours
le 14 septembre liboso te bakanga ngai nasaka recours Golden Point atika ko na recours wana te soko pe ya no ko bima na sima na yebi kutu te ponga na sita kende boloko le 14 septembre na bengi avocat na ngai Mosambe na maître Papi Mbaki ngabitala makambo e uti pa Fayulu bande ko bayebisi ngai wana tikala be na nzela recours ya liboso ko bakise lo côté kolongola te soko ko bakuna o to ko milela sab okoyoka yango bimina ba réseaux sociaux recours yango oyo Fayulu asengaka basa yango oyo avocat na nga sala yango oyo ce recours a été rédigé le 22 janvier 2020 signé pour l'honorable Marc Mokobaï son avocat c'est ça et là on est avocat na nga ko senga mon client sollicite de votre bureau les retraits de sa décision susventée mon canon ya bureau ya Golden Point qui aura pour conséquence la fin de sa détention à la prison centrale de Makala. Où est le pardon? Si koyo eloko ezali sous mon collègue bako bate yango mto misenga Golden Point n'a jamais répondu à cette lettre. Kabo bokende ko luka ebinomo et c'est Golden Point qui t'a cherché Fayulu. Moi mon Québec je t'avais demandé d'aller chercher naoki beaucoup mon tanga lisanga saka médiation. Quelle médiation? Soko bozo ki lisanga na bosoto na bo memi makambo na talingai. Quand vous avez décidé à Faden House, il y a quoi soko lisanga soko nani popo benga Golden Point. Moi j'étais impliqué. Qu'est-ce que vous voulez me faire porter comme responsabilité? Moi j'ai attendu dans la souffrance jusqu'à obtenir l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et je pensais que ce qui a la Cour constitutionnelle, mba moko na bimi. Lokola mboka na biso na ne komi penza solo mboka mi be côté. Moi moke kaka. Ba eko twanga sanza mi balé pour na ko bimisa ngai. Yango na funda mboka. Je suis en procès. Non, je suis en procès contre la République démocratique du Congo sur le 2 mois de détention là. Oh, et Bakisa Makasi Mawana. Oh, c'est la moto makambo boye. Boko senga makambo suswa yango ana bato yeme se bango ba beza lokuta. Tala Sony. Tala Sony. Moi, je suis sorti de prison à la suite d'un pardon. Yango pardon na tindela kango moto na enveloppe na chombo. Yango nango banayo. Je vous dis que j'étais pas impliqué. Je vous dis que la lettre est là. Je vous dis que j'avais dit à l'époque à Nico Maengele que je ne partageais pas. Mais comme le président a déjà décidé, dans un boloko, na boye ko matal olendo. On t'a fondé ngai wana tika totika makambo wana ese l'équipe. Ba ko batenga musana kaka. Yango wana na bino sikoyo pardon yango yaki wapi na mokanda ya lité ara ya Cour constitutionnelle pardon wuti wapi un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en audience publique boyoka katango funga lobaka te zuze funga tango baka tozwi ara ya Cour constitutionnelle ba bato ko bake moto wana ko pola na boloko arrêt wana ko sam. Quand on ne comprend pas le fonctionnement des institutions et qu'on se dit journaliste, il y a un problème. Quand on ne sait pas ce que c'est un arrêt de la Cour constitutionnelle et qu'on se dit journaliste, il y a un problème. Hein? Pas si mingi yali awa bino ba paisa ko bokenda recyclage était et sengeli mobu nyonso bazongo c'est rabino boye ko la kabilo kwa sika. Un arrêt de la Cour constitutionnelle est irrévocable. Exécutoire immédiatement. Immédiatement. Ndenge bavandisa yango yoze ata ba okata likambo na okoyoka ndenge mboke kolela. Il est exécutoire immédiatement. Mboke ko dédommager on attend on ne va vandisa ki. Ah ba ko futa ngambongo. Na paso banyoko linga na ibisi yo bato ayeba yango te. Na funda mboka. Na ko funda mboka. Il est exécutoire immédiatement. Okingai babuka maboko ndenge bavandisa nga wana sanza mibale. Sans amis balé pena pesa bato musu lokwa bwamba panisa ngwa musuzu na yo ba mabeto ke malema pena pesa na lo balika musu ndenge to ko vanda boy na likambo na funa mboka mokonyo so ko leka ba mibakisaka makala na moto ba tira ba conséquences kaka na affaire ya mibale te le ba tira conséquences e ko bakisa ba makala na moto e ko leka e ko bakisa mboka makala lokwa bato bani koyeba tete ke seke kosaila mboka nzela mibeko na alima nga na vai na ngai eko bakisia ba makala moto te kuna de ba okata ika quelque part au lobby que bazali Faden House ba ko lamba
ndako ya lokuta bakomi kolamba pe na ye moko Fayulu soko alambi ameki mungwa oyo mungwa ekoki mukebai matungulu ekoki mukebai yo elenge ya kajwa kendo otekela bakongomani oyo moni jwa kamata kama ya dola yango kendo loba yo pe mala mokonzi yebi nayaki ya mwa kokoso awa natikaki eloko te na ndako epai oyo bango bakosalaka nde bakobikisaka ngai na bina yo oyo bango bakosaka mikolo nyonso nde bakobatela lokumu na ngai bane babandaki moninga oyo bango bakosaka mikolo nyonso makambo ya lokuta bakolamba na nzungu bakomeka mungwa mungu ekoki mokeba ye bokendo tekela ngo omoni oyo esu na makambo wana yali soma tribalisme makile gangi oyoki makile gangi eyali makambo ya politiki bikolo ekosala nini na libota bobotami tata moko bato akabwanaka bamonani mpe esu te moko mpe akufi bamonanaka esu te bana bakabwani oyebi yango te nano omona yango te ekolo na ngai ekosala nini tribalisme oyo yali wana na Mozito na Fayulu deux tribalistes tout fait bako bebisa bilenge na komona ngo na makambo na moluba mpona kobango mpasi nayebi so likambo nalobaki yango awa mwaka mingi te mokolo Fayulu azongaki bilenge bakoyemba kuna nini na bilenge ya lomuka nyonso te mwa mangomba molube bomai oyango ebisanga te Fayulu ayokaki yango te oyokaki esika telema apamelaki yango ntango tokendaka bana bayembi banzembo ya bongo bana bakobunga yo moko moto koteya bango ntango bana babungaki na likambo ya kolona babikolona eza te ateyaki bango te ntango bavideo ya milulu oyo bakoyemba banzembo ya bongo ya mabe eyaka na etando eke ya Mozito RTVS 1 si atalaka ngo akoyoka banzembo wana akoki koyebisa moninga na ye te toteya bana tala banzembo nayoki na bavideo sika nga naza moluba ntango nakoyoka bongo soko na ye koloba ekotala mpasi naza lokwa juge parti oyoki ngai epuis ndenge nakoba bongo nakosepela te ndenge nakomona bango sikoyo mpo eyaki makambo ya koluka ndenge nini ntango bakobimisa yango na poise yango moi nalobi yango eyaki mwa mpasi awa moko totambola le 22 août ata lingomba moko ya bilenge tuku mibale tuku mitano kama batikaki koyemba nzembo wana te esika nga moko naalaki bakoyemba yango naokaki mpasi na motema naoki mpasi na biso bato bamoni ngai na kati ya bilenge bakoyemba nzembo lokwa nga mona kotinda naokaki mpasi na motema nabi na yo eza ya lelo te nabi kaka le 22 août luka bavideo nyonso luka malembe banda esika ya pepo kuna nji iti na Sainte Thérèse soki omona video moko te esika moko bilenge bakoyembaka molube zwa ye boma ye yango wana bilenge nayebi bwanya na ekomi mingi te bakoki kobunga kasi bino bakonde batetete okopesa bamate yako bapetete bokoyemba moluba boma ye okoki koloba bi nayoki bokoyemba makambo bikolo nali koyoka nkombo ekolo na monoko moto te bayoki yo esili mbala nyonso be bongo normal so na bi te babatribaliste obi te nakokosa ya makasi ovandi na bango omoni yango yango nakoyebisa yo te nakolaki banda bayaka oyo banetando eke te makila egangi bango te yo banga tovandi na bango oyo bayaka oloba bana kisasa bayoki bango makila egangi bango te oyo bayeko banetando eke makila egangi bango te na atinda bango Fayulu te liboso avant tinda tant nyonso bovanda avant makambo nazali koyokela yango mpasi na motema nakobanza te kobonga lokwa na moluba tu vois je suis concerné c'est pas bien que j'en parle nazalaki koyoka mwa mpasi kasi nakolikia te kobongaka te moko mosusu bakonzi bakoyoka omoi songa na ye koloba yango ekomi koloba lokwa nakomi komibanza te naza moluba esika moko na bato balingi ngai te je pouvais pas j'étais gêné c'est ça mais il y avait tribalisme depuis ezalaki na yango napesi yo ndakisa le 22 août batuna bato nyonso bazalaki kuna so bayokaki nzembo wana te nayoki mikolo mibale eleki sokwa bayembaki yango lisusu nayebi te nano natunde nayoki bato mokolo nayoki nayebi te nayokaki yango lokwa bongo bato bazoloba ke soki bomemi
Fayulu nana ina justice toroboma baluba nyonso ya oyoki yango ezali nazali na video na father house na justice oyoki ngai oyoki esika Fayulu atelemeli yango tu vois oyoki yango Fayulu azwi maloba pa bate botika makambo wana. Vous voyez, quand on vous dit que il y a tribalisme, vous dites que Moukeba ment. Donc ça, ba vidéo yali. Ba vidéo yali esika bato bazo tesilika que soki kaka makambo wana komi bongo ba roboma baluba nyonso ya nini. Message nini nanu d'abord nanu tozo wa boko pesa ya sona na jeunesse congolaise oyo bazali kolanda ba politiciens aveuglement. Te. Jeunesse congolaise akonda politicien aveuglement te. Politicien ako kokota na nzela bolenge lokwa na bayebi basosoli mingi te kokosa bango yango na kosenga bango balongolelo kwa likolo na monoko na moto na bango eyali mawa yo moko lelo ndimi te ya des vidéos d'hier pa bakoboma baluba yo moko ndimi yango yo monaki yango nga na yokaki baobi bakoboma baluba chango oyoki esika Fayulu banda alobi te lelo abi bana ya lamuka nasengi bino te maloba wana nayoka yango surtout oyoki esika alobi yango. Voyez-vous olongwi communicateur ya lamuka motikali lamuka bareunion kokendaka nakosenga yo otinda ya Jimmy Kala na bavideo wana nakotinda video wana tout de suite soto si otindela nga yango d'accord sans problème nga lamuka ya Hezbollah ya ba intolérant les tribalistes oya Faden House na koteke suma kolo te réunion kesu na kokenda te aka na poto la muka ya bomoko pona mbongo na Congo wana so babengisinga na koya okinga mama siko wana ekozala banani ndefo babengisa katumbi te na yebisio yangwana yo moko utali esika bokeseni wana na koya wana ndoko ya Faden House na koya te soko lelo bamoni yo balobi tocha na se toyoka na sikoyo totika makambo nyonso eleki to na kondima totia na se kasi na koyaka lisusu te po bali ba tribaliste soko batiki Fayulu na mozito so batiki tribalisme nde wana na kovana bango bali ba tribaliste monene koleka kabiliste monene oyo mbuta mutu Etienne Tshisekedi alobaka kasi olobaki tonto na ba etando mosusu totalaki ya solo que makambo elekana na Genève bosolo ezalaki mingi te mais pour nani oponaki kokota na ngambo wana monaki bosolo ezalaki makasi te bakonzi babai to bomba yango to bate to zipa miso bakonzi balobaki bongo ezalaki bongo na bakonzi na bakongomanya bia to batela Fayulu toaki na ntango etumba te nasi na yamboli masumu na nga nasengi bakongomanya bolimbisi yango wana te yango wana avenir nini ezopesa lamuka lelo lamuka ekokenda liboso pe to pe lamuka pe kokabwana lamuka yali coalition ebotamaka ekei te ngonga mosu mpe ekabwani nayebi te soko lamuka ekosala mibuboni kasi moko mosu lamuka ekokabwana na ndenge ya mabe te po bemba na bongai na ye Katumbi ya bongai na ye Fayulu na bongai na ye mozito ya za na ye ya aka na ye petit candidat ata na bongai moka na ngote foko tia ye kuna pembeni ya tia ye pembeni ya ali minuscule on a problème personnel na bonito on a problème personnel tia ali na be ali minuscule petit candidat na ndenge ni ya aki candidat de marchandage bato baza cheka bato nyonso omoni azali candidat président de la République et puis atie candidat député national azali kondima te kokoma président de la République yango attenté de place bato nyo Fayulu ye moko apekaki bisika mibale mozito wana bato bakondima te tanto pito kasi na bongai oyo tangi lokola Katumbi mozito et puis MLC oyo wapi yo kokoyeba olanda na kati ya lamuka kaka moto ya lingomba ya Katumbi toyebaka te nali moto ya ensemble pour la République nani esika ya kolanda te nani esika nazalaka nazali wana na ensemble pour la République siko soki na compte ya Katumbi batindi yo kende réunion ya lamuka wapi ba délégué yo kende na réunion ya lamuka Hezbollah oyo ya ba intolérant ya ba tribaliste
na okenda te na koyebisa mokonzi Katumbi kotinda ke pa batribaliste te tinda moto mosusu nde na babongo bakopesi kwapunisi te tia lokolo kuna te kasi tomona yo na arnio na kanda nyonso osatake na ndeko na yo tomesana koyamba yo depuis nazalaki na makambo wana nasi natiki yango moto wana apesa yenga kanda nasi na yanolaki ye bandeko bayawa babi bakongomani babi tema bamosuna babaki elekai makasi nasi nasengaki bolimbisa epai bakongomani nasengi bolimbisa epai ya mwasi na ye to balola lokasa wana tokenda makambo mosusu esili mpo na ngai esili nakolobango esu nakolobango esu te bakongomani babi natika nalobi na yo naa natina kolanda yano na ye esu te natiki yango ndenge wana toyekasi na se news yo tiki eloko baninga bazwi bakende eloko wana eyali ya ngai c'est une entreprise c'est pas un ligablo yo bokisaki nabwakisi ata nabwakisi bokenda kolokota yango na fulu te natikelaki bino lokwa baleki na ngai bozala kosala na ngai oyoki ngai eyali ya ngai nabimisa $7,000 mpona kosala kompani wana 7,000 ça m'a coûté $7,000 eyali awa baacte na notarie bastatut nyonso na na yango moto nini akondima mondoki oyo aye bato babaloka yango banso babetaka yango na nzoto bana wana so bakoki kofinga ngai epai mosusu nakolanda bango te mpo eloko mwa malonga bakobimisa monoko bango eyali te nalandaka bango te nakokipa yango te kasi eloko oyo ya ngai mbala nyonso na 2017 twana Katumbi na Afrique du Sud batatoli Katumbi bato bakotala nga lokwa ndoki lokwa nga moto atindi bango batatola Katumbi bango wana kizaza nga na Afrique du Sud basima mpo bakaso basi basali balokwa bandoki so basali mabe lobi baye ye azalaka ave na biso lokwa bayebi te nga nalimbisaka awa na mapononi bango bakosala campagne mpo na moto akobundisa ngai Jésus Noël Tshisekedi bato balobi na ngai ngabi na kolanda bango te mpe na campagne na lingwalawa yo banzike yo kolonga ngai mpo na internet internet moto kopesa mingongo na bango te nalekisa na ngai siko awa mikomi baleleki awa mondoki ka oyo ngai so balo lisusu kofinga ngai eza eloko na ngai nalobi na bango nakozwa yango so baki bato ya solo si sont des gens honnêtes bazongisela ngai ngo ya koswana te so bali bato honnête ils me rendent baba oh biso tosala mosana ye tonyoka so tonyokwami na bino na eloko bino ekomi ya bino bolamuki kaka na ntongo odwi yango ekomi ya bino c'est comme ça que ça se passe awa nakoba bakoyokanga te ntango ekoma liboso bazuze nde bato bakoya molongo ya moke baetikaka bango bakaka aleki nao awa nakoba bakoyokanga te et c'est à moi c'est mon bien. Depuis que la nuit soit loba yango te pona ni katang ba nalobi na yo mbala nyonso na ninga ko tomboka ba kenda komona baninga na bango bakimi bango ba baninga na bango pona monoko ba ko tia wana te tango bazali boso bazuze ba basima na bango ba ko ya te ba c'est une affaire grave hein bon Dieu eloko moto un bien à autrui hein bon Dieu eloko moto les documents existent. Moi j'ai des documents, c'est à moi. Je suis actionnaire majoritaire à 75%. Au moins, c'est quand mon tika bango baleki na yango abimbalo na okela bango te suka na boto na bango eloko na ngai okinga eloko na ngai eloko na kosenga bango bazongisani yango lokwa ba mangongi na komema bango epa bazuze na fundi bango bazuze bakati ka bazongisinga eloko na ngai na lembi te monduki oyo ya ngai moko c'est pas la première fois j'ai été assez large mbale belé basali biso toaka ba petit na yo vie biso to ba petit na yo kaka mbala nde na bi to si sango mbala moko soko bakokoba na kofinga ngai na mondoki na ngai te neloko ya ngai te bake do luka pe ya bango basala ba lokwa basi ba mikoki basala pe ya bango na kobotola bango yango na kotiki ya bango yango lisute na memango pa bazuze bakata likambo wana na mimi mikanda nyonso na ali nango
nalakisi bazuze bastatut mikanda mosusu compte bancaire ya CNews nyonso wana nana mikanda wana nyonso nakomango pa bazuze bato bana nsima na bango bakolanda bango te mpo na likambo wana ils n'ont pas du tout raison. Donc si on est sengeli na bango ba ya po ba mona yo bati nana posa te ba mona ngai ba zongisa ngai eloko na bangai qui me remettent mon bien. J'ai dépensé de l'argent. Des documents légaux existent. Mikanda et pas bazuze basamba mon côté et pas bazuze à mon côté. Moi j'ai des documents légaux. Pièce contre pièce. J'ai des documents. Basamba à mon côté. Quand on est Mikanda. Tala compagnie aux Israéliens. Bano mibumi ne yango yo. Banda au sa compagnie au bazwa yango encore. Mbongo kota ba pesa ngai te. Katela bango na moto na bango $500,000. Wana bomi bana bande. Ah baze ba komona ngo lokwa liseki. Katela bango $500,000 ba futa ngai. Pendant que nazali koya au moins makambo susu moto soko ko yoka et sengeli était yaye conséquence était base la côté ya bango le jour où il sera rendu ce jugement au civil vous allez payer des DI de $600,000 abakolela mokolo wana sikoyo ba ye pa no babibo to ye ofuta mbongo oza nango te to kangi yo nano mo eloko ya mokwa na ngwa yango na bino te lokwa bato ba ko sakana comme les gens ne veulent pas comprendre le rapport de force oko kote tumbo oko kokate nano komeli oko kote tumba et sengeli na bobola ope yako bobola po ete yo liba bo mo mobimba okingai po oko kote nda se pa moto akote tumba makasi tumba to beteni bo te ah to beteni yo ko kote tumba makasi tumba te yo nde nako bobola yo penza pe olapi bo mo ina mobimba. Merci beaucoup. Mutumoko a fait une question, moi on a vu que nous avons retourné na yo. Alobi boni pas dossier nyonso banda le kanango na télévision ebele wana ochango wapi obwaka et alit et si là olandela ngo lisusu te to tango kendaki makala nyonso na kolandela mama moza ba kongoma esenga ba yeba ndenge yali soko na ye na likambo na tandeke na lobi ngo mba misato mbamile mami tano na kolanda ngo na nzia mosusu na ke na assemblée provinciale na sali question écrite na sengi commission d'enquête soko na sina pesi yango na assemblée provinciale yali malamu tena ya kolobela ngo mikonyo so mosala ya motinda metambolaka na ko bato mosusu ba ko bo te mikolo ya ko ba mosala na ko sa assemblée provinciale na eleko ya bopemi bato ba bien ba enquête na sengi kuna comment faut tenir biso au courant pour te yeba quand même na ko yebisa kabino d'accord merci beaucoup une dernière question. Na pesi oyo exemplaire pour na tozo. Pona ko sukisa lokuta monene ya Faden House. O babite abimaki na boloko o asengaki bolimbisi soko bolimbisi yango na sengaki na tindaki yango na enveloppe to na tindaki na chombo lokuta monene oyo komi kolamba na Faden House soki mungu ekoki batali molaya mukeba babi mungu mukeba ekoki bapesi elenge pe aya na mayele ya koyeba tete eloko bakokosa ngai aya lobi ntango akozonga oyo atindaki apesi mwa kama ya $, toyebi biso baso toa na pasi so bapesi yo kama bongo okolia ndundu ata mikomi ba misato bomoto na yo ata akokosa esu na tina te po bika na ndunda zwa yango otia yango na internet etambola bato bamona lokuta monene ya Faden House ngai nasololaka na moto te mpo nasenga bolimbisi nga natindaka lisanga bonganga te asa médiation soko médiation alisanga bonganga esamaka efuta lifuta moko te nga nabimaka boloko na arrêt ya cour constitutionnel irrévocable et exécutoire immédiatement lokola bazuze baexécutaki yango immédiatement te na funda. Je suis en procès contre la République à Genève. Toyokani mama toyokani nazo lokasa na yo kasi nazali kotunaka motuna suka vanto kabwana to aussi de savoir pesa monde de la fin bitumbo kotina la moko kokango le président élu mabe na ngai to malamu na ngai nazonga asimate ne tumba na ebite na lobi na yebite so ezali malamu to ali mabe soko na bandi etumba so te na takinga te so na bandi etumba nazonga asimate loko bango bato batumboli ngai bai bakati ngai nazonga asimate loko bango ba monene
nakotungaka nsima te tozela ote na UDPS lobby nakenda kosala oh là monsieur ezaka procédure ya entrée tala faulu nzala komema biso akoluka décision mobulu ekota tobundana bato na UDPS yango nayoki bato ya FCC babi te na session ekoya balingi babala maboko elukunzi maponomi ya tata mokonzi eleka boni suffrage universel indirect parlement moto apona tata mokonzi soko sikoyo biso tobandi kobetana na bato ya UDPS kuna totikeli ngonga na FCC alekisa yango telemili mibeko ya minako na makambo ya konsa biso mpe na ngambo na biso totelemeli bango efutaki mboka te sikoyo olingi destitution biso tobetana biso bango mo mibale toya na bato ebele tobetana FCC okuna bakongomani balingaka bango te bamona te bakongomani bakobunda kati na bango bongo FCC alekisa eloko na ye yango naya koyebisa mbela na ngai yali bakongomani awa na session botelema yo so oyoki bakoloba yango to ngoi kasanja alobi yango to oyoki fayolo alobi avandi fuye totelema bakongomani na session oyo eloko wana na bato ya FCC eleka te yango wana kaka na lokasi oyo na bondeli yo mingi mpenza bato bamona yango bamona lokuto bakokoselaka makambo nzungu monene fayolo asombi ya oyo babengaka nzungu ya mafamille ya lokuta ye moko moto akolambaka yango atie ai atie oignon matungulu ye moko soko mungu ekoki apesi mwana yo elenge kamata na mwa $50 donc politique ezaka makambo mbongo kosombaka bato na osalaka makambo mbongo politique à Congo ça n'a pas bon ko sombaka ba na bato ba jeunesse à bato apparemment c'est comme ça que ça se passe yali mawe bilenge bafungwa moto to aposa bilenge maele to aposa bilenge to bakoya lokola moto akobokola imbwa les chiens de Pavlov babengango les réflexes conditionnés babokolaka imbwa wana so babetika ngonga ayebi ke ngonga ya kolia ekoki omona so ekomotanga ye moni ba chien de Pavlov okei batie yo monoko lobi okei batie yo na monoko na bozoba na mayele okoloba sikoyo explique au Congolais comment est-ce que arrêt ya cour constitutionnelle ezwami ebongo Godin Poyi moto abimisi ngai. C'est par quelle décision? Godin Poyi, c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Moi, j'étais détenu, jugé devant la cour d'appel. Godin Poyi avait déjà levé mes immunités. Et qu'est-ce que Godin Poyi allait faire? J'étais déjà entre les mains des juges. So Godin Poyi, Mokando, comment? So Godin Poyi, comment gagnons? Yemoko ngami komi pakola ma pakwana. Pour Bonio, c'est pas la décision de Godin Poyi seul, c'était la décision du bureau. Tant qu'on va comme la Godin Poyi, je l'ai fait pour la forme. C'était pas Godin Poyi qui pouvait lever les immunités et à lui seul signer. Non, c'est le bureau. C'est le bureau. C'est le bureau qui lève, c'est le bureau qui décide. Donc si le bureau refusait, au cas où c'était lui qui allait définir votre c'est le bureau. Et ça dit, il y était. Et il y a le bureau et l'assemblée professionnelle qui ça. Bakami Tano. Bakami Tano. Oui. Si Kaye Bissa va Congomais, qu'est-ce que Godin Poyi a fait? Il a agi où? Quelle est la décision qu'il avait prise? Parce qu'il ne peut pas prendre la décision seul. C'est la décision du bureau. C'est le bureau. Si vous avez ça va Congomais. Arrête un bimé. Arrête mon l'arrêt n'a que d'aga funda, j'ai attaqué la décision qui levait mes immunités. Nabi mokano wana bazoki yango mabe po batukaka ko benga ngate po bayoka ngai pe. Babuki mobeko likundi bana boyoka ka oyeba kotanga. Biyenga yengeleki bino mingi awa boko kotselo côté. Moi j'ai attaqué la décision de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui levait mes immunités pour inconstitutionnalité. Mobeko likundi abi mwana yo landa ngai.
Yo moto ba biloba ba pamba. Landa ngai. Oyo ka uza to moi mayele. Moboko lui conduire lobby. Toute personne accusée a le droit de se défendre. Motonyo so ba fundi ye. Et sengeli te aya koloba ba yoka ye. Présomption d'innocence. Tango goda alongola ki immunité na ngai abenga kangai te. Ayoka ngai te. C'est ce que j'ai attaqué à la Cour constitutionnelle. Faut écouter. C'est ce que j'ai attaqué à la Cour constitutionnelle. J'ai attaqué la décision de Godet. Et la Cour constitutionnelle a statué et a constaté que cette décision violait la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a annulé. Tu me suis? Tu me suis, toi? Exactement. Et la Cour constitutionnelle a annulé cette décision. Moi, je suis député. Pour me poursuivre, il faut commencer par lever mes immunités. Du moment que mes immunités avaient été levées et que par la suite elles ont été réhabilitées, les poursuites à mon encontre cessent. Tu me comprends? Ça tombe automatiquement. C'est comme ça que ces poursuites-là sont tombées. Du fait de la réhabilitation de mes immunités. Est-ce que tu me comprends? Si Alpha ne peut pas t'enseigner ça, apprends maintenant. Ok? On a réhabilité mes immunités. L'accusation tombe. L'accusation tombe, c'est fini. Les poursuites s'arrêtent là. Exactement. Alors, s'il n'a pas compris, tu vas revenir demain. Demain, je serai là avec un tableau noir et de la craie blanche. Je vais schématiser ça. On peut revenir, c'est pas. Je vais schématiser ça. Et ce que Elenga je vais schématiser très bien. Il faut schématiser pour faciliter à tout le monde. Oui. Surtout qu'il a l'oreille dure, celui-là. Oui, il a l'oreille dure. Je connais, il a l'oreille très très dure. Nagosala Yango. C'est ça. C'est ça. Donc, quand la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt, et le connu est très bien ça, Yango wana oyago 2 mois. L'arrêt de la Cour constitutionnelle étant exécutoire immédiatement. Le quoi Nazaki, Mokangemi ya cour d'appel. La Cour d'appel devait immédiatement pour bafundenga batomi bali. Awa molendo, awa monateba. La Cour d'appel devait toutes affaires cessantes. Parce que c'est immédiatement. Likambo bafunda kinga awa molendo na o ya monateba. Bataille babi Cour constitutionnelle et annuler décision. Bango va constater. Il tire les conséquences. Oyo pe oyo awa ya molendo Cour constitutionnelle po nyo somi balé et keneka na décision moko ya Godin Poli. Nous tirons les conséquences. Lobby nango na pimi. Et ils ont pris 2 mois. Et babuki mobeko. Et comme lobby. Ils ont pris. Ah, ngana koyeba. Yango esika babuka mobeko na funda bulamatari ya Congo. Je suis en procès contre la République. Je ne sais pas si c'est les autres là les savent. Dans un procès pour le 2 mois. Oh, bah, parce que mon bec est lobby. La loi portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiats. Immédiatement signifie quoi en français? Tout de suite, madame. Toute affaire c'est ça. Ce que moi, je bien côté, il y a que tout. Nabaza te faulu yebi yango akondimbola pas bidengo baza pour ne pas naye faulu asali bisika minene mba mosusu alingi te bilenge pe bakenda mosika yango atia bango makamala mona motote atia bango makabalo kuta pour anibo immédiatement c'est maintenant toutes affaires c'est ça immédiatement c'est ce que dit la loi portant fonctionnement de la Cour fonctionnement et organisation de la Cour constitutionnelle. Le quoi basa qui yango immédiatement te na funda moko bakokata likambo na kobenga yo moko bakokata likambo na kobenga bilenge wana bako bunga ka bako batevi yaka sikoyo tala likambo yango okinga mama oui la kisi carrément que lettre au te bimisa ona Godin n'a jamais répondu, il devait répondre pendant Bimak. Moi on m'a Fayoul m'a suggéré via Nico m'a l'excuse légale d'écrire. Je l'ai fait malgré moi, je l'ai fait, je m'assume. Mais où est la réponse de Godin Poli? Il n'a jamais répondu. Tant que ça, il y a un monsieur unilatéral, il y a ça, tant qu'on a 53 ans. À 53 ans, tu veux faire mon bien. Tu ne peux pas me demander mon avis. Il a fait sans moi. C'est pas propre, M. Fallou, tu l'avais fait unilatéralement sans moi et ça n'a jamais abouti.
Ça n'a jamais abouti. Donc c'est dans tes habitudes d'aller rencontrer des gens. C'est ça ce que ton lieutenant dit. Donc moi je suis en prison. Est-ce que c'est moi qui t'avais demandé d'inviter Godempo? Donc tu es dans le combine. C'est ça ce que ça montre. Donc ce que ton propre lieutenant dit se retourne contre toi. Moi j'avais le moral du combat, je me battais, j'avais votre soutien. Et qui t'a envoyé chez Godempo? Donc ça montre ce que tu es. Il cherchait le bien de l'un d'eux. Oui, mais il fallait me poser la question, ça c'est de un. De deux, nous étions dans un combat, moi j'avais le moral. Moi je n'avais jamais craqué pour dire... Tu veux encore tenir pendant combien de temps? Mais c'est un combat politique. C'est un combat. Autant de temps. C'est un combat. Ces combats-là, à chaque jour, ça fait reculer l'adversaire. Les pays gagnent et la démocratie gagne. Plus il est allé négocier, qui lui a demandé de négocier? Donc c'est dans ses habitudes. C'est ce que ça signifie. Que les négociations se font... Et il est toujours dans le coulisses, c'est ça. C'est ça. Qui lui a demandé d'aller chercher Godempo? Moi, je lui ai demandé. Qui lui a demandé d'associer Dissanga Bonganga? Moi, j'ai demandé. Ils ne savent même pas communiquer. Il n'y a pas d'intelligence dans la communication. Ce que ce lieutenant dit se retourne contre lui. Ce que ce lieutenant dit là, mercenaire n'a pas de mais ils ont une image à Fayoul. Ça montre que Fayoul a montré c'est. À la lettre, il a fait lui-même. Et Simba pété. Mais c'est pas pour ça, profite pas à Fayoulou. Hein? Cet épisode-là ne profite pas. Soyez intelligents dans la communication. Cet épisode ne profite pas à Fayoulou. Ok? Merci beaucoup, l'honorable Mike Mukebai. Vraiment, nous serons là quand il le faudra pour continuer. Je suis sûr que le résultat est malade. Merci vraiment énormément. Merci. Pardon, entre M. Mike Mukebai Nasafu, Congo, Burundi, merci beaucoup na Simaya Caméra, Kelimboma. Bonne suite de programme na chaîne Nabiso. Sinon, Bobo Sanate à la télévision, ceux qui vous bisoté, Bokende Rolanda Biso sur internet, Tozana Yokani télévision, Bokende Kunesika Wapi, horaire ils a raté, Bozabiso Natangoneso, et Bozatangoneso Rolanda émission, na Bokebi, P, Nabosolo Mingi, Boko, Nabiso, na numéro Zaina. Il y a écran nabino pour na cause contact nabiso tope koleka na plateau nabiso. Bonne suite de programme sur EVTV. Nzamba mona papa mbola bino. Au revoir.